Est-ce que déclaration yo caméra tanga keza pe makambo basolaki mais le awa les to message toujours ko lukela bino ba dessous des cartes et bombana ko décortiquer na biso na bino boyeba commandement te tant que bozala kawana aide biso états to na to aider yo to aider on paye à 100% te. Alors président ko to azana bilan o fa pesa arande na peuple congolais et ça rolinga bilan ezala négatif à cause ya bat oyo ayebi bango ni de près ni de loin ba commettre ba vie ba crime na muto déjà kei. Alors il faut basa nini écarter et ça ba sujet oyo ba débattre ki na niveau ya sele na kati ya sujet wana Kabila ya linga ki teke non nani oyo John Numbi ye azali écarté. John Numbi azali inspecteur ya armée ya FARDC. Alors Kabila côté wana ezali penda oka to bengo face à face sanglante entre Tshisekedi et Kabila. To nga nazo yo ki la mpe mawa soit nazo linga contenir alternance azali mutabi alors mutana faut effacer. Kabila peut côté nae à moins déjà que le fait déjà que notre Tshisekedi a soulevé point on est officier John Numbi na niveau ya Katanga na 2002 2003 ana kitona et ça 3000 jeunes au général John Numbi a formé à niveau kitona babengi yango basali unité abengi Simba. Simba wana eza unité à la police anticriminelle. Bazaye 3000 eza unité au général John Numbi a formaka. Bonjour, bonjour. Bonsoir, bonsoir. Na balandinion sur Alvin TV la voix céleste. Mbote nabino, bozali ebele bola nabiso partout dans le monde. Wana boza niveau ya Amérique. Ndeko non so baza niveau Amérique on a moni ndeko mutomboka lala nzambe apambola yo. Boza ebele na niveau ya Europe. Nzambe azana bino. Boza ebele na niveau ya Asie. Nzambe azana bino. Boza niveau Océanie en Afrique sans oublier en République démocratique du Congo. Mbote 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 nzambe apambola bino nzambe azana bino. C'est votre humble serviteur Moïse Mao Kantibale. Merci na ba landinion so ya Alvin TV au bozota la biso. Merci na ba suggestion na bino. Merci na ba conseil. Merci na ba critique. Mais le ngana boya keza oya benga pona ko intimider parce que les antibale. Merci na ba landinion so eska bozali to ebike toza ravagé na maladie ya COVID-19 mais to continuer ko prier. Toza la paix toujours na komi battre la malamu souvent na désinfectant ko sur la boko et ko permettre to longa COVID-19. Lelo si na biso ezali face à face sanglante entre Tshisekedi et Kabila. Les dessous des cartes au etikala ko bimate mais yo to limbo la bino bozota la biso boza besoin ko porter biso soutien sur le plan physique financier tout ça disponible pour na koyamba soutien na bino bo continuer ko prier pour na biso bitumbeza makasi babilo tozolo ba awa bando ki ebele ba osepe na ngote baza ko combattre biso sur le plan spirituel sur le plan physique mais comme ton dimi toza on a pour na bino toza prêt avec Dieu ba okokelo côté. Alors si je na biso lelo ezali face à face sanglante entre Tshisekedi na Kabila. Ni ne c'est pas ça qui nansele. Est-ce que déclaration yo caméra tanga keza pe makambo basolaki mais le awa les to message toujours ko lukela bino ba dessous des cartes et bombana ko décortiquer na biso na bino boyeba masolo nini oyo Tshisekedi oyo basolaki na Joseph Kabila. La caméra baki kokota et retira qui 30 minutes mais 3 heures d'état tête à tête Tshisekedi na Kabila
nini basola ki toko limbola biso na bino aboyeba dessous des cartes wana émission oyo ezala émission oyo to sala sala be émission mais les émissions penda ils ont ba dessous des cartes moya makasi oyo bande ko boza besoin ko intervenir ko tuna mituna numéro toujours eza wana o ba numéro ba komito lo baté tout ça disponible pour répondre à bino za numéro WhatsApp pour na ko répondre na mituna na bino sans plus tarder. Tokoti na sujet na biso ya lelo o to bengi yango face à face sanglante entre Tshisekedi et Joseph Kabila. Tshisekedi na Kabila bakutana kana niveau ya seli. L'air bakutani basolola qui pendant plus de 3 heures du temps. L'air etikali 30 minutes nde ba caméra bakotaki pour na bazo compte rendu ya tête à tête wana. Makambo liboso asolola ki eza makambo etali ya seni ya réforme ya seni makambo etela ba mandataire mais si je to lobelango a to thème que non face à face sanglante entre Tshisekedi et Kabila ezali dossier ya ba officier o baza na kati ya armée na kati ya rencontre wana nini yango oyo Tshisekedi na Kabila basolaki oyo to bengango face à face sanglante oyo désaccord ezalaki wana oboye balelo mona dossier bimi na niva katanga we besika makama bandaki tolanda biso na bino awa na dossier officier les États-Unis bapesa ki président Tshisekedi liste ya officier oyo bango bayebi ke RDC a payé souverain mais comme baza disposé pour na ko aider biso na partenariat stratégique oyo basali biso na bango entre la RDC et les États-Unis bapesi président Félix Tshisekedi bakomba officier balingi bamona bango na bantenne na commandement ya armée te na kati ya bakombo ezalaki Delphin Kayimbi Mundos John Numbi do ba généraux tout oyo ba commentaire ki ba bavire oyo ba commentaire ba crime durant 18 heures na Kabila les États-Unis ba pesa ki ba condition na président Félix Tshisekedi parce que mundela o commettre ba crime pendant plus de 100 ans 50 ans mais si yo boule ba crime wana ba crime wana pardon ba bosani yango mais après 50 ans 100 ans et on rattrape yo on le veut c'est président Tshisekedi boy tous après tout travailler na yo mais ba officier au tout le monde na commandité en commandement té tant que bozala kawana aide biso États-Unis to aider yo to aider on paye à 100% té alors président koto azana bilan o frappé ça a rendre na peuple congolais et ça rolinga bilan ezala négatif à cause ya bat oyo ayebi bango ni de près ni de loin ba commettre ba vie ba crime na muto déjà kei alors il faut baza nini écarter et ça ba sujet oyo ba débattre ki na niveau ya sele na kati ya sujet wana Kabila ya linga ki te que non nani oyo John Numbi azali écarté John Numbi azali inspecteur ya armée ya FARDC alors Kabila côté wana
ezali penda oka tobenga face à face sanglante entre Tshisekedi et Kabila. Côté wana basemetaki d'accord te. Président comprendre que non. Munto nga nazo yo ki lempe mawa soit nazo linga. Contenir alternance azali muta alors muta faut effacer. Kabila peut côté nae. À moi déjà que le fait déjà que notre Tshisekedi a soulevé point on est officier. C'est que ça un plan au azolinga salalo. Il faut précipiter plan wana. Asolina général John Numbi. Alobi comme déjà na peur de Kinshasa. Parce que ça y a des provinces au Kabila nos compteurs récupérés en contrôle. Mais Kinshasa a besoin aussi battre. Alors ça sera déjà mieux. Nas kangambali na province dans au cas où ko yindabwe. Na sala ngo république. Bataille na Katanga. Nani autre ko utiliser oaza comme label na biso moko na comme par exemple ya rébellion boye mais na sinon biso va simalango baye kotala baye kopona Gédéon Kyungu bande bola na biso belé partout dans les mots na bien Gédéon Kyungu yende bateau FCC baponi pour na monter kabana niveau ya Katanga. John Numbi na niveau ya Katanga na 2002-2003 na Kitona. Et ça a 3000 jeunes au général John Numbi a formé à niveau Kitona. Babengi yango basali unité a bengi Simba. Simba on les a unité à la police anticriminelle. Basaye 3000 les a unité au général John Numbi a formaka. Kabila comprend que non. Le fait déjà Tshisekedi de soulever dossier à John Numbi, c'est que dossier à Chebe Lamuki. Alors, c'est bâti maboko na John Numbi. John Numbi va exécuter à Pamba. Nous appelle ça qui est ordre. Bako Lukaba Zouangai. Na ça de toutes les façons bâti à John Numbi maboko côté. Alors, pour ça, le quoi na na créé déjà le quoi permettre au cas où ce que ben terme bandi to déclarer république qui mon niveau ya Katanga bande bola na biso mona lo ba awa na so ba biebo o aza besoin ko intervenir ko tout na question numéro za na bobenga. Kabila comprendre que non petit à petit Tshisekedi dazo nga nommé inspecteur musu à niveau armée lo na yo sabino ya ngona bande bota na biso. Présence à John Numbi wana les Américains les Occidentaux John Numbi mtaza bato ba éliminer chez Beya. Présence ne cause la wana te alors faut ba écarter. Nini basali Gédéon Kyungu ye afandi na Katanga na kati ya o abengi golf pour les instruments campagne na biso awa Gédéon Kyungu na boye bien na 2012 13 14 15 a commettre ba crime moko ya miné na niveau ya o babengi ya triangle de la mort na manono mitabwa na kweto triangle de la mort wana ile sika oyo Gédéon Kyungu akata mwa maboko aboma bato ebele. Mais en 2015 Kabila c'est une concertation nationale de cohésion nationale bomona ki na RTNC wana Gédéon Kyungu abima na elamba ya vert atielo nga Kabila komi Kabila shikata na Kiswahili so Kabila umela so Kabila umela
au nom naé comme chef de l'État à cette cohésion nationale natiki makambo ya ba rébellion directement à sali parti politique comme nango mira oyo parti ne to ba awa azali allié na kati ya FCC o azali allié ya président Tshisekedi biloko to solo ba awa ngai nde bozo mona ba ne bolanda ngai banda président Tshisekedi a comme présent ata différent oyo mbongo eno na lete et puis nazolo makambo te pa bazwa ngai batanga kuna ata conseiller ata ke nani mais nazolo makambo oyo eza pona intérêt ya ba congolais nyonso mboka oyo to uti nango musika to nimara te un jour Kabila ro kende quelque sont même manio a kendeli ata ma kima to za lango oyo mais quand on lingate asa esi mutakei mais aluka tika molimo na na kati il faut akena molimo no mobimba peut-être na bandeko baza pe na mukonza mboka boko ke mission yo na bibeza bi mission na sala sa mission na loba awa peut-être fi na yo za danger mais je suis exaté déjà ton dima pour na bino peuple bino bandeko bota la biso boza informer en temps réel ce qui peut présenter c'est que dans chance aux occasions et aux émissions oyo azo makam oyo za makamba aventurité j'ai dans Kungu accueilli parti politique ne mira na parti wana aza aller à FCC bazole ndaku na golf esika banda ko fana kuna ndaka anakata ndaku wana bato banda ko garder ezali ba policier ba soda oya simba oya obazaki formé na kitona obazaki formé par le général John Nub ala bo comprendre ndenge liaison zo betama singango ndenge ezo kendela schéma bo comprendre les croquis ndenge salemi donc simba to répéter ah simba ndenge bazali alors je dois Kungu a commettre ba crime bazo enda kuna niveau ya golf na golf bat bando aussi ba surveiller dira réunion soana ezali basoda simba oyo anti-criminel o basoda ba formé et pas général John Numbi Paul Milambwe au dernièrement na tela bino audio mo auto sala pour l'instant à niveau de Belgique à kutana kina Paul Samp ou FIDH ou droit de l'homme à mettre à niveau Union européenne donc neto la awa makambu ya chebeya téléchargement nango comme déjà 99% bane bola na ba répéter awa Paul Milambo bakuta gena Paul Samp ou FIDH à niveau Belgique Paul Milambo à niveau Belgique dossier à chebeya et comme déjà na téléchargement 99%. Alors Kabila comprend que non qui sait qu'elle déjà côté John Numbi Okendi on a monté bakabana niveau katanga na perturbé makambu boreba pourquoi makambu ya Zambio ba pêcheur basaki boye boreba esika to Okendi la to bandeli besika le kambe bandeli nesika le kambe ezo sukela Todo tia biso ba fiche ya batu oyo baza na kati ya plan oyo salemi eza toujours en plan ce que salemi sikoyo ba ni eza ko salema nazo tela bino audio ya na tela bino na répéter ngo susu
pour na boye besika nto ke ko chité audio ya Paul Milambo ba kombo atangi aparta ba kombo na ko déterminer moko na moko ba neto ba awa sikoyo basali plan nini sikoyo pa Kabila zo amona ba donner ba zo eloko oyo za conseil mo konjamboka ko misango kuna na be mission ba Holanda ngo bozo boko misango bo comprendre qui est Kabila. Donc ce type là za malé makasi na tia bino audio to landa bino na sima to sala commentaire boyeba na répète na tia bino de audio mais na répétant pas boyeba à partir ba ko bato ba otang sona ba no bibezo mutu tel asa azaki boye pour l'instant baza boye nana bo comprendre na nyonzo asko na bisabino formule que non des arts tozu formule plan Kabila ne va katanga ezali boye bozo mona ba risque tozo mais je suis athée tozo obligé ko informer bino na otia bino audio oyo bolanda yango bakomba bato batanga na kati audio na répéter Paul Milambo aza niveau ya Belgique bakuta gagner Paul 100 pour FDH donc dossier chez Beza déjà en 100% téléchargement 99%. Non tia bino audio oyo ya Paul Milambo invité na RF bakomba batatangaki est-ce que à partir bakomba batanga ndoso détermine mutu tel asaki boye parce qu'on appelle ça une formule globale ni eso au salima bolanda après tu reçois la commentaire. France 24 et TV5, Paul Mouilambo est actuellement au Sénégal où il attend d'être jugé depuis 5 ans, demande son extradition pour être jugé en République démocratique du Congo. Paul Mouilambo, c'est un témoin clé dans l'assassinat du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya en juin 2010 à Kinshasa. Il affirme avoir vu via une caméra de surveillance ceux qui ont tué Floribert Chebeya dans les locaux de la police dirigée à l'époque par le général Numbi. Depuis Dakar, il répond aux questions de Guillaume Thibault. Bonjour Paul Mouilambo. Bonjour. Vous avez décidé de vous exprimer à nouveau. Pour quelle raison? D'abord parce qu'il y a changement de pouvoir en République démocratique du Congo. À l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, maintenant le président Kabila n'est plus au pouvoir. Raison pour laquelle j'accepte de m'exprimer aujourd'hui. Il y a une procédure judiciaire en cours au Sénégal. Aujourd'hui, vous demandez votre extradition vers la RDC. Exactement, je demande l'extradition vers la RDC parce que le Sénégal s'est déclaré compétent pour me juger. Il y a 5 ans, il n'y a ni procès, ni jugement. Il faut que je sois extradé à mon pays pour que je répète mes accusations. Parce que je me souviens, à l'époque, le ministre Mende avait dit que pour que mes déclarations soient crédibles, il faut que je sois présenté devant un juge congolais. Et raison pour laquelle je demande mon extradition. Vous avez aussi fait le choix de montrer votre visage, notamment aux télé. En 2012, quand je me suis exprimé à RFI et à France 24, le porte-parole du gouvernement, M. Lambert Mende, avait dit que le vrai Paul Mouilambo est un bec. Vous êtes en face de moi, je crois bien que je ne suis pas bec, je dois être filmé pour être bien identifié. Vous souhaitez répéter vos accusations? Quelles sont justement ces accusations? Je parle du 1er juin 2010 de l'assassinat de Chebeya au locaux de la police qui était sous ma responsabilité. On m'a amené Chebeya physiquement. Quand on a descendu avec Chebeya, j'ai vu les policiers sous commandement du major Christian Ngoy cagoulé Chebeya. Ça, je l'ai vu dans mon caméra de surveillance. Il sortait de mon bureau. La même personne qui a amené Chebeya dans mon bureau, je cite bien le major Christian Ngoy, c'est la même personne qui est venue récupérer Chebeya dans mon bureau en disant qu'il va l'amener à la résidence privée du général John Eno. Je vais répéter les mêmes accusations que c'est le président Kabila qui est le donneur d'ordre et le général Numbi le commanditaire, y compris le major Christian Ngoy qui est l'acteur principal qui est actuellement à Lubumbashi protégé par l'ancien pouvoir. John Numbi a dit qu'il n'avait aucune raison de recevoir Floribert Chebeya. Qu'est-ce que vous pensez de ces témoignages qui vont à l'encontre de vos propos? Ce sont des simples mensonges. C'est une façon d'échapper à la justice. Et je voudrais revenir en arrière. Même la dame Chebeya avait porté à l'époque plainte au niveau de la justice congolaise, particulièrement la justice militaire du général John Numbi, et que la plainte n'était pas examinée. C'est le général Numbi qui a donné l'ordre d'assassiner Chebeya parce que quand j'étais en Kinshasa, j'ai reçu des menaces de la part du général John Numbi. Quel type de menaces? Des menaces de ne dire à personne ce que j'avais vu. Quand on m'a amené devant le procureur militaire, le général Pondé, pendant mon interrogatoire, le général Numbi avait appelé
appelé le procureur pour lui demander de me parler au téléphone. Et le général Enumbi, effectivement, m'a parlé au téléphone dans notre langue dialecte de Kilubakad en me disant, je pèse mes mots, moi et le président Kabila, on va s'occuper de vous pour te faire sortir du pays. Mais il ne faut pas dire de ce que tu avais vu ces jours-là. Le colonel Daniel Moukale, principal suspect aux arrêts dans cette affaire, a toujours dit que Floribert Chebeya n'est jamais arrivé à l'inspection générale de la police. Je ne peux pas répondre à la place du colonel Daniel Moukale parce que je ne suis pas son porte-parole. Vous estimez aujourd'hui que votre sécurité peut être assurée si vous rentrez à Kinshasa parce que le général John Numbi, que vous accusez directement, est aujourd'hui inspecteur général de l'armée? D'abord, le président Félix Tshisekedi prêche l'état des droits. J'ai mis en cause le président Kabila qui n'est plus au pouvoir. À ce moment-là, je dois faire confiance à la justice congolaise. Pour vous, cette extradition doit se faire quand? Je lance l'appel à son excellence, monsieur le président de la République du Sénégal, monsieur Macky Sall, son implication directe dans cette affaire, pour qu'il y ait clarification. L'affaire Tchébia n'est pas une affaire politique, c'est une question de justice. Paul Mouilamboué, vous considérez aujourd'hui que la vérité est en RDC? C'est ça mon souhait, ça sera mieux que la justice se fasse en RDC. C'est la justice pour nous tous et la famille de Tchébia, et même pour les majors Christian Ngoï qui est considéré en fuite, et même pour le général Enum, et même pour moi-même. Quand il y aura les procès, il y aura un procès équitable pour tout le monde. Paul Mouilamboué, merci. Paul Mouilamboué répond. Ok. Ah, Bolandi, Paul Milamboué va interviewer na niveau RFI. Na dosa Chebeya. Boki Makamba Lobby. Kombo Boyoki Awa. Major Christian Ngoï. Yé mutaza artère principal de Mouto Azwaki à Kagula ki Chebeya. Alors pourquoi tu as bien audio à RFI? Major Christian Ngoï wana rôle ina joué qui na liwaya Floribert Chebeya. Actuellement Azawapi. Na 2010, ça na fonction nini? Pour l'instant comme na fonction ni Tolanda. Oh. Major Christian Ngoï. Na tebino audio na tela bino na répétant pas boka kombo etanga Major Christian Ngoï. Major Christian Ngoï. Major Christian Ngoï. Na 2010 Azaki Major. Les condamnés par contumace. Non, les avocats, mais oui, contumace. Na melo na yebeli contumace c'est moto yo. Ba condamné ngai me moto o ba condamné ngazate. Na ite ba avocat botala so bo corriger. Ba katele bino par exemple au quoi quand le 2 ans, de 3 ans. Mais moto ba condamné ba katele na azate. On contumace ba condamné ibango. Alors Akimaki. Oh Akimaki pour l'instant, tezo tika na niveau ici que non. Je m'en excuse. Major Christian Ngoï ni Akima. Or Akima te akena ko bata na Lubumbashi. L'air comme na Lubumbashi. Général John Numbi a recommandé na services spéciaux à travers le gouverneur Belé wana Akimi pande kapo bose pande kapo pa travailler na attaque agent de services spéciaux Christian Ngoï oh c'est non thèse na niveau ici non Akima avec au travers Richard Mouyej ce que boye ba dirant ba ane oye Christian Ngoï baba Akima aza niveau Lubumbashi ni c'est pas ça ka ake komi komisa na kati ya université oyo totanga no kombo asika bolanda boka université ngo bandeko baza Lubumbashi na tia da ndeko aka vérifier bolanda université oyo Christian Ngoï oyo awa babike no Akima ba connaît par contumace Akimi akende Lubumbashi John Numba recommandé akende à travers les services spéciaux ayoko ko komisa na université oyo
comment université ngo zela zela nazana comment université oh non tangela bino comment université ngo bio gasi vérité bo bine bo mona batunde bana mike OK université ngo yango oyo Major Christian Wakena komi komisa Institut supérieur des études sociales IESES Lera keko komisa kuna Kabila avalongwa na pouvoir na 2016-2015 Amati se fonction na 2010 azaki Major Kabila avalongwa na pouvoir commissaire colonel full donc ndenga azawa na niveau de machine to awa azana pouvoir ben pété à colonel full Major Christian Ngoyi akeko komisa institut oyo Institut supérieur des études sociales adresse dango o baza vérifier sur magasin na tine muta vérifier eza avenue Shangungu quartier industriel na Lubumbashi avenue Shangungu quartier industriel na Lubumbashi oyo Major Christian Ngoyi akeko komisa na Institut supérieur des études sociales oyo na 2017 monto azan fuite le 1er août 2017 ba collé l'autre téléphone il ba photo na ane pona na zeto mission il ba photo o ba collé o a eu diplôme en licencié en sciences sociales Major Ngoyi Christian Ngoyi en 2010 avec Major mais les lois comme colonel full le 1er août 2017 ba collé na 2010 il y a 3 enfants mais en 2000 siko azana 15 enfants siko ndeto lo ba awa boye bote na bisa no men fa que non moni bato ba Kabila azana ba religion c'est ba on va religion ba culture ça culture ça ba Tanzanie akoya c'est comme si aebelo côté ni aebe belé Abmise mio c'est comme ça yuma mais bébélé déjà salaki tala Kabila monter parce que j'ai ne salemi comme Kabila comprend dès que non Tshisekedi comme na idée à soulever dossier à Chebia ya ko écarter nan John Numbi comme Major Christian Ngoyi thèse ne bazwaki na chez ya Okima baluka thèse ça déjà en cours de toloba awa j'ai de Kyungu Major Christian Ngoyi aza le colonel full de toloba awa ye na Jedo Kyungu ba garde ko ya Simba o bazaya ba garde ko bazaya fourni par général John Numbi ba ça de toutes les façons ba Kim sa ba on a triangle de la mort de toloba awa Jedo Kyungu Christian Ngoyi baza kata triangle de la mort na triangle on est siga oyo ba arme outi déjà tant ekota da Tanzanie et uta Zambie et ekota wana efana kati ya Tanganyika et puis esika Zoé Monica Kabila tche déjà awe do on a bisa bato baza pour na présent na bato a IDPS bino bato ozan ba distraction za China vous êtes devant des adversaires tant baza on ba diable moni démon ça za pour fana démon juko boss na ko prier jour au liayo yande bango bazali les temps bino les certains ba distraction bon ils sont tentés de bon planifier tous les bakat baza à carte A jusqu'à Z soit que si li ba répéter l'alphabet donc dès Kabila tu dis que non abia donc ba préparer au cas que se barder ba déclencher république ya Tanganyika alors république ane uzana kata gouvernement kuna Zoé ba arme déjà côté fa na kata triangle de la mort bandakala bando ze la kata segela comme na voix ya ko écarter na no John nous ba décacher loko j'ai donc Kyungu Christian Ngoyi oya Chebea bango tout o bakim elongo ba question na triangle de la mort esika bengango ya manono mitabu na kwetu esika o j'ai donc o nani o nani gouverneur o nani o leki ya Kabila déjà armé bango au cas que ça barder
baozawa ce que toi gouverneur o lola ba Richard Mouyes na o katanga ba déclencher depuis Katanganika biloko yo tout le banc avec beaucoup de risques mais chose ezate de pour na bino vous connaissez ko soutenir biso Fati peuple tota est là tout ça na confiance na yo na ebike o rosa na information mais na tanya on a ndimva vidéo ya YouTube bandeko ba ça informer te ba comprendre base à informer merci na ba auto balanda ki biso Jambi azana bino merci na cameraman John na papa na biso Mutomboka la niveau Waterloo na États-Unis na bandeko nyonso bandaka biso Maman Charlotte Kinoa ni bandeko nyonso Jambi azana bino. C'était votre humble serviteur Moïse Maoka Antibal. To continuer ko prier ba dessous des cartes à boy. Okozon il par ailleurs kaka na kata la voix céleste na Alvin TV. Ndeko na bino na moi na bino na yana bino Moïse Maoka. Ciao, à la prochaine. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout c'est fort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, tala bato bakoleka. Tango ekomema, tango ekotika moto te.
bakulutu bayakala basi bakende moninga tala tango ekomema Papi Charles Mombaya si akenda kala otango otango eza komema ya mari si akena ye misa mungolo tala tango ebemi papa de baba si akenda kala tango eza koleka ale moloto si akenda kala otango eza koleka ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala tango eza koleka Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala tango eza koleka tango ekotika moto te tango ebangaka mokolo te liwa abangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka moto mbongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa tango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka lengela bomoi na yo epana yawe tango ekomema lengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekoleka moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekomema tango ekotika moto te lengela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te okotikala ebende le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe ne pardonne jamais le temps passe ne s'arrête jamais lengela bomo moninga tala tango ekoleka ekolo nyonso bato bakokealela tango eza koleka le temps passe Alvin Ebea tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe